Vous écoutez la radio de la référence www.radialisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Vous allez brancher sur la 3W Radio-Télévision Lisolo. Et vous allez toujours Yabino DSV Diana Solo Photo de Vopertal. Le loto est carapona au Sabino Info Moko. Il y a le 16 août. Mokolo Malelo na Tongo à partir il y a à 4h25. Président Etienne Tshisekedi, président élu, président de l'IDPS, président de la République démocratique du Congo. Nde autaki komata na avion parce que état de santé nae ezalaki bien été. Vous voyez bien que comme mukolo na âge à 81 ans, ezali c'est pas donné à tout le monde. Mais président élu vie âge nae état de santé nae pe ezali bien été. Alors nde azwaki avion elongo na mwasi na ye mama Marthe elongo na bana misusu nde bakotaki na jet po na koya na mboka ya Belgique po aya kozwa soin médical na ye. Avion wana elekanaki na bamboka lokola Cameroun, lokola Douala, nde kokoma na mboka ya Belgique. Esika oyo amataki na avion, y compris na médecin, docteur oyo atretakaye na Kinshasa, mama Marthe, y compris bana misusu. Mais pour na Félix Tshisekedi oyo azali moko ya relation extérieure, nde ya chargé extérieur, nde ye atikalaki na aéroport ya Njili, mpe na miniti oyo azali na Kinshasa. Toyebite pourquoi amataki nzela moko te, pourquoi atikalaki toyebite. Alors information nia surtout yemoko Félix Tshisekedi be ba membre IDPS nde bakozala connecté pour nako expliquer biso mpo ezala libaku kati na biso ba congolais te pourquoi atikalaki et que son père il est malade il a tikali mais toyebi politiquement makambo oyo ezalité alors au lieu bobeta beta mabako non yemoko ako informer biso pourquoi atikalaki. Alors, comme le président Etienne Tshisekedi na mboka ya Belgique, nde akozwa et pas ya docteur nae très très bien. Alors, et là, kaka tokosenga na Congolais, bo prier mingi pour na président Etienne Tshisekedi et que santé nae toujours ezonga en forme. Ezalaki toujours yabino DSV Diana sur le photo de vous pertal. Moto toujours na kati ya bato nde tokutani bobo mesen na masolo na biso ndenge toko informa kabino toujours. Bye bye. Moto kitisa moto yaya esikisa misala ya satana na mboka. Moto kitisa moto yaya esikisa misala ya satana